Est-ce que yo okoki kosolola na batu oyo bazo finga papa na yo? Aza tout le temps kokangama tout le temps ba voyage ba déplacement na Fally Ipupa. Est-ce qu'ils a automatisé la morale na yo que dit son ou bien basala on peut pas déranger? Non, traumatisé non, mais ngai Koffi Olomide so nazana mutu moko ona yinaye mutu moko ona lingaka ete ona lukaka liwa na ye ona tindaka batu baluka mabe na ye basabotaka musala na ye bafingaka ye bakoselaka ye bamakambo baluka bafoto na ye mabe batia so nazana mutu moko bongo ata mona na ye veringa peut-être dans pese ka mbote pinake ben na ulingate ba mona bonanga wana conception. Pourquoi? Parce que je suis un vrai mec. Je suis un mec digne. Je suis pas un petit bonhomme. Là. So nazana mutu ona yebiki na ngaka ite na zwaka banze mona ye na tinda ba transformer lenga boyo tout soki nazana mutu moko bongo so na moni mwana na ye so pesinga bonjour menga la office bonjour ti yem tu chape ça wananga. Bon, peut-être mutu mususu a osala net ngati pour na ba raison mo yemo ayebi. Peut-être monique moi na za pona plus de moi étoile go servir. Peut-être, je dis bah peut-être, mais je te réponds ça me fait ni chaud ni froid. Deuxièmement, ngaso nazalaki na mutu na lingaraté. Na ibide pona ni na solo saka mona na ye. Okoki ko conspirer na batu balingi vie to carrière image ya père na bino ekoya na si conspirer comme ça na français ba doba tina loba c'est-à-dire ko sa li kopa na bato balingi ba koisa tête ya papa na yo carrière ya papa na yo bazo finga soi-disant ba ndeko na yo mais yo conspirer na bango sa bango li kopa yo ko sala ngo. Non, on a quatrième question. Ah, au sala ngo te. Non. Est-ce qu'elle manque? Est-ce que yo okoki kosolola na batu oyo bazo finga papa na yo to pe bazo finga bandeko na yo? Parce que c'est bien tout la famille ça moulaït papa maman bandeko. Est-ce que yo kosolola na bandeko batu moko boy bazo finga papa na yo na bandeko na yo? Moi j'ai déjà grandi dans une famille où on dit si sur une table et ta mère n'est pas la bienvenue, tu viens par là. OK. Est-ce que yo Moupassoula, moi non, j'espère que votre télévision va noter. J'espère que votre télévision va noter. Pour 5, 6 ans. 5. Et pour couronner la souka, yo, vous en avez 12 ans, vous en avez 9 ans. Moi, je suis 19 ans, il y a un mot, colo. Si maman n'a eu à l'objet, Naïbana n'a pas considéré que orpheline. Non. Et là, qui c'est que papa n'a pas Akufa. Donc, si vous avez 20 ans et quelques, vous êtes au la maman n'a pas papa n'a pas Akufa, papa n'a pas. Et là, qui c'est nini? Tu cautionnes que papa n'a pas Akufa. Alors, un mort ne se balade pas dans le tatouage. Père wana Akufa tant bon babou makaywana. Tu comprends? Ok. Donc, père wana oyoba obalba Akufa n'a pas tatouage wana. Ako se balader sous ils sont africains maloba. Ako se balader sous tatouage. Je suis moi muta kufa zo tamona tatouage. Ils allaient rater. Et plus loin. Soki biso ba parents, ba papa tokomi ko considérer que tokomi ba torchon, tokomi ba papier sous prétexte que bana poto bazala bango bongo ba ko manquer ba papa respect. Na kozala mulonga ba père wana te. Alors ba papa na ba na bino. Toi na deux lignes. Ba papa o bolingi ba maté ba saka na bino pa bana sous prétexte ba kola na poto non. Et là ils commis bolingi respect à ba parents et ba père est commis territorial en fait. Na poto ba ko fina ba papa. Mais na qui on dit bien côté.